tokomona nangam kuna ba koloba ba souvenir oyo ba makambo oyo ba spectacle oyo ya idia bande ko sala ko bimisa batu michopo ko sala boy est-ce que pe ezaki be solo pona batu musu ba koloba note ezaki bilo moko kaka ya bongo bongo ba bande ko yo kaka. Donc en tout cas ce que ba vedi ba papa oyo biso ba papa biso plus na ko kota pe na ça koko na za koko na ye na za koko donc na carrière ba sport na za musika na za koko ya vedi. Moi en tout cas ba compliqué qui est makasi moi na ba compliqué qui est makasi na imika petit dingo ba compliqué combat ba compliqué petit dingo kitibo ya ke kota père en tout cas moi qui nzondi mukena père tanga mataki boy en tout cas ba to nyoso ezalaki kita petit dingo en tout cas donc tel père tel fils kabim ça peut michopo mais oui eza ba nini ba numéro bon numéro papa ça abimi ça déjà wapi. Mais il a un temps de imika wala. Mona ngope. Oh. Ba pe ba mona ngo bana mambo. Boko mona ngo. Mona ngo tende ni ba lobi tel père tel fils. Tant le kinga la technique. Allez, ngape na sey na pratiquer sikoyo. Traduction koti. Ozo mo ndenge moyo ko mona wana boye ve stop, okangami stop, asali mo cérémonie ba, olali boye. Michopa bimi libanda. Verbe donc père vraiment zalaki vraiment na ba biloko wana donc. To mona même na Belgique, na ba mikila poto ba bengana ekuna. Bazo mona ngo extraordinaire. Matolo mingi bana membre boko landa biso na Congo Suisse Télévision. Tozana pepe na bino likambu likweli biso likambu lizwi biso na ngambo na bato ya masano ya makofi yango wana epesi passe pe mawa. Yango bana membre boko landa sango likweli biso depuis lobi mwana mboka edingwe moto yote ya beta masano ya makofi auti ete kotika biso yango ete chef nzamba nzamba na bina tala telefona sola pe na moko o pe azali moto ya masano ya makofi azalaki wana pe yebi pe edingwe malamu nde tokosola naye ensemble mbote maître mbote papaza maître bandeko bakolanda biso bana membre bakolanda biso likambu lizwi libiso likambu likweli biso eza ndenge nini mwana mboka edingwe asili kotika biso atiki biso awa ndengomba Kinshasa obie wapi. Non atiki biso na mboka na biso ya libanda na Maroc ve to perdre mutu munene na kati ya mboka donc ba grand oyo ba défendra ba couleur ya mboka libanda boyebi ve edi moto na ngenge donc azali ba icône na sport na biso ya République démocratique du Congo donc auti ko tika biso lobby na Maroc ministre na biso azwaki prise en charge atindaki na Maroc pour alandela moi ba soin ndenge za la rara donc merci na son excellence ministre des sports na ba biloko Maroc wana déjà eza vraiment malamu mais malgré nzambe abengi kaka donc basalaki tout pour lelo oyo pe tozala ata na ba icône na biso na bamboka ata ve atiki carrière mais quand même soka zali quand même bozo mona que non moi icône munene na mboka oyo boza na ye wana mais malheureusement auti kotika biso lobby na Maroc donc isimbité donc ba mekinyo so vraiment tout isimbité ve atiki biso. Maître alobi esimbité ve atiki biso awa na ngambo to komona likambu likweli ba comédien bazwaki pasi makambo vraiment pe kweli bango pe baza pe na pasi awa likambu kweli ki pe ba artiste musicien profane to mona ki bango mona mboka sege auti ko kende mais awa likweli bino bato ya masano ya makofi mais kana ko tondo la bana membre organisation na bino ya libendenge ni pona na ngambo na to komona bino bozaka mwa mobulu mwa mingi. Non na mutu le roi munene le roi avait dit en tout cas yango tosenga toujours na ba fédération nyonso tozana ba fédération ebele ba fédération sport nyonso ezali wana tozana karaté tozana boxe tozana judo tozana jiu-jitsu tozana football zomona ba fédération nyonso donc c'est belé o mususu ko na bossa na ko bossa na eleke belé ba président ba fédération bazali faut basa la organisation ya malamu pona koyeba ko kunda mutu le roi icône na sport na biso na mboka na biso ve dingwe moto na ngenge o auti ko tika biso ba ministre na biso président na biso ya président na biso Fachi bazali wana parce que edingwe azali mutu munene donc ezana batu mususu oyo bazali lelo oyo baza vraiment ba responsable munene na mboka oyo
Tant que dingo azo sala masano na ye bango bazalaki bana mike tant que so bazana ba école bazo tanga mais lelo oyo chance sourire peut-être comme pe mutu munene na mboka to ministre ozomona alors vers azali vraiment icône munene na kati ya mboka na biso oyo ve abimi libanda trop pour nous défendre couleur ya drapeau ya mboka ve abeti ba hymne national libanda ya mboka alors faut que ça la organisation ya munene oyo eza makambo etali mboka etali kaka te ba sportif etali ba fédération etali mboka etali ba ministre donc ba yeba ko sala ni ko soutenir soutenir ministre ya sport pour na ayeba ko sala organisation ya kokunda mutu munene lokola ve dingwe moto na ngenge biso pe ba sportif to koyeba organisation na biso nde to ko sala parce que la fédération déjà ça déjà mère la fédération est mère pour biso ba sportif te défendre dans la fédération la fédération est mère déjà tant déjà ba président fédération ba ko sangana ba ko yeba ko sala organisation ya munene ko sala nini pona ko kunda vedi ndete ba vedi na ba niveau na bango za mutu mona stade des martyrs ba exposer na stade des martyrs ba exposer on a pas ezana ba discipline no sotokoya to sala ba spectacle discipline so ça biso contribution na biso surtout ba biso oyo ba contribution et ezaka ko sala ba spectacle ya munene na stade de martyrs avant ko kendo ko tika vedi na cimetière ba discipline nyonso ye esali ba spectacle tu ba président ba fédération ba reçoit charge na bango ya koyeba organisation na ba konzi ya mboka nde ba yeba ko sala organisation na bango ya malamu po ba yeba ko kunda vedi ngwe moto na ngenge. C'est un champion, il y a un champion Véwana. Donc, il y a un bateau qui défendre la couleur à drapeau en Mboka. Ndé mona ba biso ba oyo. To défendre la couleur à drapeau en Mboka, ba libanda ya Mboka, to betcha ba hymne national. Ngana za ceinture noire 3e dan. Na champion d'Afrique. Eza mokieto za champion d'Afrique. Au bimi libanda na médaille d'or pour défendre couleur à drapeau ya Mboka. To défendre yango. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, papa ou biso. Papa ou biso, plus nous avons compté à peine à Coco. Nous avons Coco naïe. Nous avons Coco dans la carrière, le sport. Nous avons musique, nous avons Coco, il avait dit. Papa, c'est trop dit. Nous avons Coco naïe. Alors, il faut que tombe la paix, il y a biso sport, il y a paix organisation. Parce que au tout cas no biso ba sportif mingi ezalaka moi des autres pour ça batamasano moi des autres ezalaka au mona ona oyo bayoka na raté mais to kuta na matanga bolingi bo sala moi batu ba mona biloté mais oyo muta kufi azali icône na mboka oyo donc faut organisation ele kama lamu ndenge ba ninga pe ngamba ba ninga ezalaka to mona ba comédien organisation kitoko to mona ba musicien ndeti ya frère na biso autotika biso tout à l'heure 5 millions au moni organisation ya malamu ya kitoko bazalaki collé soudé nde eleki na ndenge ya malamu ya yepe zalaki musika ezalaki na end ba yena yango pe bien ba yena yango pe ti organisation ya biso pe eza musika na Maroc alors to robana na organisation ya koyeba ndenge ya ko ebembero uta Maroc eye to tient en a cinquantenaire et si li to ça l'organisation photos au stade de martyrs pour un niveau na biso niveau na biso faut qu'un stade de martyrs nani nango stade de martyrs obino bokozwa boko yindi sa bo sala ba nini ou bien nini nango mais na lobby stade de martyrs ça biso te mais c'est ça que beta na stade de martyrs ça est a 5 karabeta parce que stade ça biso to bunda na ba martyrs ba joueur ba beta wapi na stade de martyrs et ba salo biso na 4 wana. Il y a judo, il y a boxe, tout, volleyball, basket. Dans le stade des années, il y a biso sportif. Alors, Moutoumounen, le roi avait dit, na grandeur na yé, icône na mboka oyoyo, na RDC, faut toujours se poser dans le stade de martyrs. Dans le stade de martyrs. Il y a les bons, il faut batailler dans le stade de martyrs. Ezali bongo ndenge bandeko bakolanda biso lelo yo tokomona batu bakoyo koloba pe mabe na internet côté na bino batu ya masano yo okoloba nini etake maître moto na bino akei koko na bino papa na bino okoloba nini soki oki moto na kati internet aza koloba be mabe non moto nyonso akoloba na internet akoloba mabe mpona babiso
bon nayebi te eza mokili mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo akoki koloba mais babiso oyo babiso arc kosi oyo ya vandia azosala émission na yo nga babengaka ngai maître ya maîtrise PSP donc maître ya maîtrise PSP ozomona donc en tout cas kozala maître eza maîtrise oyoka be maîtrise maître aza mutu ya maîtrise en tout cas neti nga nde nazalaka ngai soko olobi ke non mutu wana aluki ba problème c'est kokosi nga nde fo yo mutu oluki na ba problème déjà ntango na comprendre oyo nga nazali nakomi kotika mboka kobima libanda ya mboka mpona kodéfendre couleur ya drapeau en tout cas nayebi ke oyo nga sikoyo nazali na comprendre déjà oyo nga nazali donc nazali su mutu ya pa apamba te nazali su mutu ya pa apamba te donc en tout cas makambo wana nyonso eza makala makambo si ya kala un bon compétiteur oyo azodéfendre couleur ya drapeau ya mboka en tout cas na bamakambo wana na ndimi te akozala te ngai ambition na ngai ezali kaka entraînement pokwa nyonso entraînement mpona défendre eloko oyo naza nango besoin ozomona bave wana oyo tozotanga lelo bave edi bapere na biso bedi ntango mpo basala carrière oyo succès oyo basali donc ce que ezalaki ke amipesaka na carrière na ye amipesi na carrière na ye oyo akomi lelo oyo azalaki nde lelo tozovandela ye tozolobelela ye auti kotika biso en tout cas tozolobelela oui asali ebele na kati na mboka oyo asali ebele na kati na mboka oyo alors makambo wana eza makambo akala carrière na yo liboso sala oyo yo lelo bato bamona yo mpo balobela yo awa toyokaka bano bamasa na biso bakole asali boye boye lelo oyo bakole yo kolobelela nini soko otie devant bakole boye otie ye bosinye botie boye akobeta yo tozomona azobeta libanda lelo oyo mwana mai azwa ampleur na ye parce que azwi ar na ye atie yango liboso atie ar na ye liboso nde asali ke non azala oyo akoki kozala lelo oyo bakomi kolobelela ye ezalaki azwi mbongo boye botanga auti kobeta bato awo makambo mbongo wana elobamaki lisusu elobami te mpo azodéfendre couleur ya drapeau ya mboka azodéfendre mboka azodéfendre le pays alors bato nde ya bongo nde yango wana oyo tozoloba donc bashipshi na baréseau sociaux oui mutu nyonso akoluka actualité na ye aluka actualité mais tokɔta vraiment na be ya makambo na eloko yango oyo osalaka ntango ozoloba ebele luka mpe na kati ya makambo yango yayo eloko yo osalaka bato mpe bamonake oui en tout cas c'est un bagarreur en tout cas c'est un combattant jeté ntango azoloba boye c'est que vraiment mutu oyo so oye okuti na makambo wana bakola koki koloba nde lelo alobi alobi ebele mais soki oye kokuta bi te wana nyama komeka te en tout cas vraiment nyama soki vraiment otielele mutu boye en tout cas bokosentir eza maka kona yoka babiso koloba ebele ya nini ngai nde zwa ngai memanga place oyo bimiselanga diverser tielanga diverser ngai koloba na ngai nde eza na tatami koloba na ngai eza na tapi eza maka wana elibongo bana membre wana boki malobe te ya maître Arca Nkosi lolenge ndenge alobi lolenge ndenge pe asemboli makambo maître Arca bandeko mosusu bakotuna est-ce que organisation ya idingwe ekoleka be malamu matanga na ye ouais ekoleka bien ekoleka malamu déjà tout à l'heure na toyebiso yo déjà tout le monde a dit d'abord organisation ya baninga ndenge ezalaki ya biso peza libanda ya mboka tokolukaka organisation ya malamu kobanda nanu kokende zo yango na aéroport et totie na 51 nde eloko nazosiste toujours nde nazobeta CT nde nalobi bien ke non faut ezala toujours na stade de martyr parce que na grandeur ya niveau y avait dit aza mutu munene photos au stade de martyr na stade de martyr comme ça toutes les disciplines ekozala wana mpona kosala nini baspectacle ndenge ezalaka baspectacle ti ndenge horaire ekozala ti ndenge tokoluka tokende kotika ve na cimetière donc c'est un peu ça donc organisation côté organisation en tout cas ekoleka bien parce que toza na bafédération moko ya minene na kati ya mboka na biso oyo toza na bafédération minene toza na wana na bafédération surtout ya biso karaté Shotokan toza na mon président je salue mon président Freddy Lakombo président de la fédération karaté toza na Christian Matata toza na Christian Matata pour na volleyball toza na général pour na boxe
Tout ça na nini na maître Baigon. Azawana na MMA. Tout ça na moi bat oyo ba ko peser pour na organisation et les kamalam. À part non na ba konzamboka nde ba ko yeba ko zwa en charge par rapport à makambo oyo ati ko sala na mboka oyo en tout cas à défendre vraiment République partout à défendre couleur et drapeau partout donc en tout cas et comme malam parce que aza mutu munene aza mutu mokete tant dans zo ba bien icône na biso na sport donc parmi ba icône vers Aliwana aza icône munene na sport na biso ya République démocratique du Congo donc aza mutu mokete aza mutu munene na kati ya mboka oyo aza mutu munene na kati ya mboka oyo ya liboto mwe na ngambu ba famille na ye ba kolela bana ba kolela bankoko ba kolela etaki yo pozali nkoko na ye pe wana ki aza papa na nkoko na yo okoloba nini côté ya bana bon souvent oyebi ndenge ezalaka toujours soki moto akei est ce que ve dinda za wana na carrière na ye oyo nyonso asali azangi biloko te ve azangi biloko te na carrière na ye oyo ve asali en tout cas ve aza na babiloko na yebi masa na biso petit dingwe ye pe aza grand catcheur na mboka oyo moto a remplacé père moto a remplacé azo défendre pe couleur ya drapeau aza wana na yebi ke aza yaya mokolo na baleki na ye akoyeba kosangisa famille malamu na mwa babiloko oyo ve atiki na babien oyo ve atiki mpo toyebani mpe quand même ngapi naza mwana matete avant koya na njini naza na matete na baviaza wana donc en tout cas ve tozaka pembeni wana na bave donc nayebi ke moi keleke babien bakeleke biloko oyo mpe ve aza nango en tout cas frère na biso azali un bon sportif aussi un bon lutteur aza wana akoyeba kosangisa famille pour des ordres en tout cas ezala te matono mingi bana membre wana ete boki lolenge te maître ndenge abeti mbela ndenge alobi na makambo etali ya idi mais okwe koloba ba souvenir nini oyo amalamu tika nango epa ya idi en tout cas ve azalaki mutu moko bomona te na scène oyo azali kosala libanda ya scène azalaki papa moko malamu ayebaki kosangisa bato ndenge biso ba sportif tolobaka ata shida moko eye oyo vraiment shida ye akoyeba kokabola na tous les disciplines oyo ezwa ya part na yango azalaki papa moko ayebaki kosangisa bato naza na basouvenir ya ye ebele na carrière na ye surtout donc naza na basouvenir ebele ya carrière na ye en tout cas ayebaki vraiment kosangisa bato vraiment donc c'est un peu ça vraiment mingi na oyo ye en tout cas oyo vraiment na koloba na yo azalaki moto ya désordre te azalaki kozwa part ya te oke non ya elite nazwaka part ya elite oyo nazwaka part ya balutteur na ya bacatcheur non en tout cas soki vraiment organisation moko ezali mpona basportif en tout cas ekwei na motu na ye en tout cas azalaki papa moko azosangisa yebi ke oyo discipline boye bokende oyo désordre ezalaki te basouvenir ezalaki vraiment ebele mpona ye lelo tokomona na ngambu kuna bakoloba basouvenir oyo bamakambo oyo baspectacle oyo ya idi abandeki kosala kobimisa bato michopo kosala boye estce mpe ezalaki be ya solo mpona bato mosusu bakoloba note ezalaki biloko moko kaka ya bongo babandeki koyokaka mais eza ya solo biso kati na biso eza traditionnel eza lokola bakati américain te ozomona biso nde spectacle nde moto elekaka mingi biso spectacle nde moto elekaka ozomona soki tobandi technique namoni ke oleki nga na technique ntango oleki nga na technique ale nga mpe nasengi na pratike sikoyo traduction ekoti ozomona ndenge moyo komona wana boye ve stop okangami stop asali mwa cérémonie ba olali boye michopa bimi libanda verbe donc père vraiment azalaki vraiment na babiloko wana donc tomona même na Belgique na bamikili ya poto babengana ye kuna bazomona yango extraordinaire mais ezali nango eloko ya gravité bazomona yango extraordinaire ve papa mundela leki na mwa technique atala bia na kotiki na technique ali akene na traduction mundele muchopo libanda bato bakimi nganga kisi non
un spectacle. Un spectacle. Après, Michopo Zongaki pour a gagné, tant a gagné. À mon avis, non. Et s'il déjà, alors, à Zongsi Michopo, tout le monde a ancien ministre Nabiso, Venabiso, Aligny Massanoto, Denis Kambaye. Tant on a le pouvoir, on a un ministre, un sportif, on a 20 mai. Vedu à Sala yango live boy. Biso nyonso tozomona boy a live. Moto Michopo Libanda. Michopo Libanda a gagné ye kombe s'il a gagné a zongi Michopo. Biso tozana sport moko ya catch za traditionnel. Ming traditionnel. Yango monique presque ming de spectacle belé. Technique biso a technique za moi moké mais spectacle me belé. Donc ils ont vraiment un solo faire baneko sala ba biloko wana mais non que pour na roboma mutu te. Et ça sala a utiliser spectacle na yé, a utiliser oya yé pour a gagner yo. Pour tous on a besoin de victoire. N'est-ce pas on a besoin de victoire. Alors baneko sala on sera monique lekié na côté oyo. Il est pas repliquer na côté oya ko lekayo. Ndebiso to ba kisi. Il est pas monique na kisi mo keza na kisi belé. A kena yo siko na niveau wana so a gagné le côté wana a gagné et si les amants qu'on les a gagné solo on a Michopo Libanda tout le monde a par-ci par-là dans la Belgique dans la France par-ci par-là donc en tout cas ils a vraiment un solo à Michopo Libanda mais le lot moni azata kei est-ce que moi boanya wana moi bakisi wana moi mayele wana est-ce que petit dingo pe a koyo kozala pe nango oui aza descendant na petit dingo aza descendant na dernièrement on a Imika déjà comme dans la fin de carrière, azo vanda, aota la moine, aota la moni moine azo bunda. Moine en tout cas va compliquer qui est ma casse. Moine va compliquer qui est ma casse na imika petit dingo va compliquer le combat, va compliquer petit dingo kiti boy qui côté père. En tout cas moi qui nous ont dit mon père tant à mataki boy en tout cas batu nyoso ezala qui kita petit dingo en tout cas donc tel père tel fils. Ça peut Michopo. Mais oui, et ça va numéro. Bon numéro papa ça. A mis ça déjà wapi. Mais il a un temps autant imika wala. Mon angope. Oh. Ba pe ba mon angoba na mamba. Boko mon angoba. Mon angote ndeni ba lobi tel père tel fils. Numéro papa ça lango c'est moi na rosanga ngo. Ke ba soki nganga formé moi na me pe tika la bongo te. Non, mais ça etika la bongo te, ça ba numéro. Papa ko za na numéro muso ko pesa te, mais ça ba numéro oyebela ko pesa ye. Osomon. Est-ce que yo yebisu papa va kufa? Oyoyo atikelaki mwana toyebite akoki kotikela pe nyonso akobomba so eloko nini ya komi na ye moto akokufa akotikela nyonso mpo mwana pas défendre papa na ye ti ye ba akokendaka oza sika petit dingo ye akosala makambo koleka tata na ye bon moto na moto bakokanaka te ntango mosusu mpe akoki koleka papa na ye parce que aza en pleine carrière oza sur maître mais oui akoki koleka pe papa akoki koleka pe papa aza en pleine compétition en pleine carrière. Alors que les gars papa. Tout le monde a même footballeur, tout le monde a Pelé, tout le monde a Messi. Le comment va débat au message l'équipe a Pelé parce que ma message ça la peut-être va Pelé, ça l'était pourquoi pas. On se comprend. Alors que les gars papa, parce que mon les a évolué tout le temps. Numéro mon papa a courir aux ango mais moi dans ango au monde. Et ça marque wana. Alors que les gars papa, mais tel père, tel fils, petit dingwe, makamazo sala, ça makambo. Oh le papa naie, abandonné ko sala. Donc ça marque wana. Merci bana membre et alibe bongo le lenge te boali kola ngai partout bisike zwami bino na banzi te bomone te likamuli kweli biso toeti ko bungisa moko oyo azalaki na masano ya makofi na kombo ya Yaidi edingwe moto na ngenge. Maître siko awa le lenge ndenga kei okoloba nini entre bino na bino bato masano ya makofi. Bon, alors on est vu accueilli. Ils ont surtout ba liter, ba catcher. Faut déjà organisation et banda déjà et pas na bango na ndenge ya malamu. Après bisonnion sur ba sportif te roya. Vers ça accueilli. En tout cas to ba bundi mingi pour vers azalata en vie quand même. À mon arata ndenge bana pe bazo sakana. Ndenge zalaka mais isimité nzambe toujours aza toujours tout puissant. Ministre Nabiso, son excellence, ministre Nabiso ya sport, a meki vraiment j'ai pris en charge à Tomboli Vakene, Tina Maroc, pour pas me kata comme moi comme meka ko landela ve
mais esimbi kaka te. Donc ezali kaka mokanda ya Nzambe ndenge ye moko alingi. Alors biso ba sportif toyeba que non to judei biso ba sportif to judei ba sportif to belé to judei en tout cas to zoape charge ya makambo oyo to tia yango en pratique ndenge ba ninga pe ba misusu oyo ba soki makambo na bango ba check en pratique ba sala organisation ya malamu pe e monani na miso ya bato pe biso pe ba sportif toza ba sportif ya pamba te toza ba sportif oyo ya niveau bazali ba champion ba Afrique bazali belé donc ba léopard ba bazali belé. Merci maître. Moi mes condoléances na famille na bino oyo itali masano ya makofi. Ok, en tout cas vraiment na ba grand maître na ba maître au bazana poto na banina nous na maître Chouamboma bomoni likambe kweli biso maître Chouamboma na Paris bilomo bomoni ka oyo tozala ngo ya del na pesi grand maître na Paris azape Paris Kinshasa Claude Kisekedi qui est président de la République Claude Kisekedi grand maître Claude na ye na kini ao nazala grand maître président de la Ligue de Kinshasa président Yikwa na pesi DT na biso Jipito na pesi maître Mokoka maître Faré maître Eva bango nyonso place bozali maître Liomi Balé Nzoto place bazali na pesi maître Merlin Kabengele donc bazali belé sur na tangi na ye na banjeli na moni ba maître Igor na pesi bango nyonso mbote yeba eloko ko elibiso en tout cas to tchango au cœur pour to yeba organisation eleka vraiment malamu mingi pona biso nyonso. Merci beaucoup. Merci bana membre wanete bolandi manaka na biso ikomi bena suka likambo lizwili mwana mboka edingwe auti kotika biso na kosengete na famille na ye en tout cas kimia malamu pe malamu kune kota kuna kimia kaka tata Nzambe azala na bino na bankoko na kosengete na ngambo pe ya bato ya masano ya makofi tozala bolingo pone te tolela ye moko ya idi malamu moto na ngenge manaka na biso ikomi na suka nde tokutani be mbala sima. Bye bye.